na lo bata ndenge ba ivoirien ba lo bilaka. Hey, c'était comment? C'était terrible. Kolonda ku ayeba ndeko na ngai. Bolanda lisolo très bien. Kolonda ku abomba na kata armoire. Biso balimato benga shrank abomba ni kuna. Siko kolonda ku oya yaka ko bimana mama wana. Oya yaka ko sala rapport sexuel oyo voisin asilekelaka aye. Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo. Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Balandi nyonso ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami. Ngai wabino cœur sensible. Journaliste na bino bozo préféré mikolo deux fois te. Na poti isusu mbango kopesa mon boss. Si bomutombo mbote bele papa bisika oyo kutami zwa mbote euti na cœur sensible. Soki na pesi mon boss na ngai mbote te wana penza na kobima penza mwana moko ya mabe penza oya sukisa mabe na mokili. Ya mwana bandeko na ngai balandi nyonso ya Congo Check Check TV. Lelo nazali na moi sujet moko ya muketo partager mais yambo nakima na sujet na ngai nazali kopesa bino annonce ya likambo oyo ekwelaki ndeko papi na Canada. Ndeko papi oyo bomonaki mwasi na ye autaki koya dans 2 semaines. Ndeko mwasi oyo apotaki mbango bazali susu na papi te oyo nyonso atalaki video ya ndeko papi. Pe bozo continue kotala yango vraiment epesi ba pitopale be scandale batu mususu kutu ba leli tozwi ba commentaire ya ebele vraiment na ndenga mukete bino moko boyebi cœur sensible na Congo Check Check to inventa kapenza masolo te po soki ngai mutu inventer lisolo ezanga mutuna makolo vraiment na betaka yango te pona ko garder dignité na ngai bomoni lisolo ya ndeko papi ndenge tokendisaki yango eza penza lisolo ya tikotaki yangwana bandeko ebele penza babengi bakomi misusu baleli vraiment misusu bazana desi ngamo pe na saki desi mais dimanche oyo ezoya tokovanda na plateau esi totuni kote ya mwasi totuni kote ya mobali tokendaki même na Kasavubu kotuna ba renseignement partout vraiment toko memela bino likambo ya kitoko dimanche bokozala desite moko na mususu akozwa réponse moko na mususu akolongola mwa muke déception oyo tozwaki wana vraiment bandeko na ngai bozela biso dimanche pona likambo ya ndeko papi na mama Bobila Eli. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV vraiment na seplaka na bino makasi koleka kutata ngai moko nazana lisolo moko bandeko na ngai likambu euti ko sala maboyeba ete mikolo Congo Check Check masolo penza ezozala penza ya mubesu masolo oyo vome ezali ete ya solo ya ko fabriquer te. Ndeko mobali oyo akendaki na mboka na biso ya Kinshasa tangu yake ikuna aye kozonga atrouvaki penza mwasi te mais ba famille na ye bazalaki penza na mawa ya komona ndeko na bango ete awa na poto azalaka na mwasi te amemi tan ndeko wana azana ndaku asalaka makambu tout vraiment ezalaki malamu. Ndeko mobali wana avandi pe na poto
ba famille na ye bakanisi ete balukela ndeko mobali wana mwasi. Ba famille pe mbala mosusu bakanisaka pe mabete eza kaka na mawa ya mwana bango nde okomona baluki mwasi po basunga ndeko mobali oyo. Makambo ya mabala bandeko na ngai ba histoire ya mabala namone ekebanda kosilaka te po mukili yango toyebi te makambo ya mabala ezokende wapi. Ndeko mobali oyo pe avandi na poto aye kolingana na mama moko boye azalaki na bana mibale. Balingani pe bien ndeko mobali pa lingi mwasi na ye, mama pe kuna alingi pe ndeko papa. Pam binomo boyebi kaka ba démarche ndenge salamaka bana na mama wana makamunyo se koki ba vise pesami vraiment bayaki bakomi ana mboka ya poto bafandi pe bien na papa vraiment tout ezaki bien ebandeli. Eloko moko pe oyo papa bandai komona ya mabe na bana ya mama wana na ye moko mwasi na ye vraiment ezalaki te. Bafandaki penza malamu mwasi pa azalaki botos makamunyo tout bien bana ya mama wana pe bamoni penza papa wana ke azali papa na bango nyonso vraiment ezalaki malamu koleka. Me likambo nini ya pasi pe ya somo bandeko na ngai soko zali mama na boyi bobunda na ndaku telema penza mbango kendo kokanga resho na boyi papa lia biloko ezika sino ya kopesa cancer. Ndeko mobali oyo afandi na mama oyo akomi kokende musala. Tangu ya akomi kokende musala akendaka musala azozonga. Akendaka musala azozonga. Nini ezalaki ya pasi? Ezala bandako mususu ezalaka bandeko na ngai. Tangu cœur sensible azoloba boye na mutu azana libanda azoyoka ye. Ndaku pe ya ndeko mobali wana ezalaki ndenge wana. Mwa bruit ya mukie ndeko azana libanda na voisin o bakabo na bango mir eyoka na katu. Penza ba ingénieur o basalaki ndaku wana basalaki penza malamu mingi te. Ndeko papa na kenda musala atikaka mama na kati ya ndaku ndenga ba mama to tikalaka mama tikali alambi abongisi ndaku par-ci par-là koyebi kaka ndenge lekelaka. Mais ndeko mobali sana mukolo moko boya linga kene musala voisin ya pembeni abengi ndeko papa wana ayebisi abi ndeko mobali vraiment tango bosalaka makamu na bino bosalaka malembe ezo sala pasi ba bruit wana penza biso penza tozo kokango te tozo sipotango te ekomi pe ko déranger na éducation ya bana. Ndeko mobali wana mitali boye atuni voisin ba bruit abi oui. Ndeko mobali abi en tout cas vraiment limolanga malamu ndenge yo lobeli na comprendre te. Voisin lobi bon kende musala toko solo lango sima. Ndeko mobali wana akende musala jour o elandaka tangu abimi voisin wana pe ayebisa abi ndeko mobali lobi na telimisaki yo na lobaki ete soki bozo sala makamu na bino bosala ka penza malembe po ezo déranger biso na bana éducation ya bana biso ekobeba. Ndeko ya mobali oyo abengisaki mama oyo ayaki na deba na wana amoni ete makambo eza sérieux ata kozwa 30 minutes na musala azwa kaka atelemi penza abi bon expliquer nga penza clair po ngai nazo comprendre te ozoloba na ngai tosalaka malembe ba bruit bana bakozala déranger na yebite po ngai ba cuisine biloko tu ba meuble na si na matsa na mir siko ngai pe soki na wuti musala na zwa kata tan ko zwa marteau te na bana ko beta na mir po na matsa biloko tu vraiment nga na bongisa ndako na ngai siko makelele oyo ozoloba na ngai nazo yeba te ya nini papa vraiment na kondima na kende musala ataya na retard ya 30 minutes. Voisin wana pe ataki mai na munoko te bandeko na ngai eza lisolo ndenge babeteli ndenge ekezalela lisolo oyo toza penza na posa te toza penza na importance te ya koloba ete moins de 18 ans alongwa wana non ndenge na kolobela ngo soki mwana ya moins de 18 ans à comprendre mwana na fubo meme pa basai na nzambe ba bondela po na ye peut-être akutami na bondoki po eza penza likambo ya âge na ete. Voisin wana
ba telemina papa expliquer papa alobi makamunga na zo yibse zali boy tangu bosala ka amour tangu nyonso na mwasi na yo soki o comprendre te tangu bosala ka rapport sexuel na mwasi na moi vraiment boganga ka mingi makelele wana biso toza déranger ba bruit wana ezo déranger na bana vraiment na tangu bobandi ko sala makamu na bino wana ngai na mwasi na bana toza ka mal à l'aise ezo pesa kutu ezo pesa soni na bana po toza na bana ya 15 ans ya 12 ans na ya 8 ans ya 7 ans atuna kibiso kutu papa c'est quoi ça là-bas tozanga kina réponse ya kopesa bana yango na tango bozo sala amour o babengi rapport sexuel na bamoi vraiment bo sala kama lembe po bandako oyo c'est sûr batonga kango na erreur makelele wana ele kaka ya mingi ndeko mobala lobi ah bon nazui bonne note vraiment toko bongisa problème ezate lokola bandai ko kene musala a potaki pena mbangu apelisi voiture ake musala azonga sutu ndako te basola na mwasi ndeko mobali wana akene musala tango pe azonga ka na kolemba wana mama pe atiele biloko bali esili mais abosana ki vraiment kusolisa mama mbalamo ndeko mobali na tongo etani lisusu le lendemain nango linga kene su musala voisin wana kaka ayabi ah papa lobi pe to sololi bien mais na ba moi bozonge na bino lisusu ezalaki kutu lokola feti donc moye kutu te moi sino azo ganga donc na bana penza donc nazo kokate soni et pourtant ndeko mobali to sololi vraiment pona nini boye ah ndeko mobali lekeliye po ye na moi akendaka musala sikoyo voisin wana azo yoka makelele ba bruit o ya rapport sexuel na moi bon donc ça y est trouble dans mutu yemoka lobi c'est que il y a quelque chose ça ne va pas mbala moko ndeko papa wana ake musala mais mère na yebebaki ake musala azongi lobi nango ayebisi pe mwasi te papa wana penza tonda na sagesse koleka kutata koleka te mais lokola ka ndenge zaki ya Salomo papa wana tongo etani mama wana pa kenda kotika bana na kindergarten bandeko bayebi kindergarten te mama wana kenda kotika bana maternelle na batongo puisque bana na eba babandaka école maternelle na bango na 8h30 papa wana pe abandi ko bonga mapo akende musala mama wana pa bongisi bana ake kotika bana na maternelle papa wana iye mama na tango ake kotika bana maternelle ayebika ake tango ya kozonga mobali na ye asakendaki musala mbala moko papa na lobi bon en tout cas nasina lembi ba rapport ya boye ngai nakendaka musala na moi nazalaka te mais ba voisin bazoyoka ba bruit ba voisin donc bakomi komona biso bizarre fona yeba penza au juste toza awa na mari de nuit akotaka toza kana famille de nuit vraiment ngana ebité papa wana a bongisi penza place na kati ya armoire oyo biso balmato beng shiranki a bongisi penza place a koti penza kuna kota ba veste ne ami bombi penza bo ya koti mama wana pe awuti kotika bana na maternelle azongi tangu ya zongi asali mwa quelque nini papa wana na kata shiranki wana ami koti penza lali na ye mama wana pe tangu ya zongi kotika bana ami lalisi tangu ami lalisi ndenge zalaka ba fatigue talaka kolamuka kitongo obongisi bana po tika bona maternelle biso ba mama ngonga moko tozonga pe na pongi tangu ya zongi na pongi hey na lo bata ndenge ba ivoirien ba lobilaka hey c'était comment c'était terrible kolonda kwa yeba ndeko na ngai bolanda lisolo o très bien kolonda ku abomba na kata armoire o biso balimato benga shrank abomba ni kuna siko kolonda ku o ya yaka ko bimana mama wana o ya yaka ko sala rapport sexuel o voisin asilikelaka aye
APCP na fongola likambo ko kamwa bandeko batu bakima asusu masumu te batu bakima kasusu ko banga nzambe te batu babebisa bambeto alibala bandeko na ngai eza makamoko ya somo ngai cœur sensible vraiment na kobanda koloba kaka na ebite pona nini ba congolais to zabwe n'importe toyoka ndeko mobali wazaki na kati ya armoire na yende ko mama ayoka kambara moko asona akutu te puisque ndako eza yeti kwete mutakoti tango akoti ndengwana mama wana kuna chambre alamuki pa mobali ye aye oya makangu wana mais véritable mobali abomba na kati ya shrank na kati ya armoire akeneki musala te aye bapenza au juste ezalaka nini puisque asa lembi côté limise na voisin mikolonios pour voisin alembi abibana na ye bako perdre éducation pour makelele wana ezo sala malamu te ndeko papa wana akoti mama o azalaki ya kolala na kata mbeto pongi pe sili ale ba yambani na makango ne wana ba bizone pesami sans plus tarder bandeko na ngai umela kite pa bake na kata mbeto tango bake na kata ndeko na kata mbeto bandeko na ngai Boli misabande konanga makamusu se pesa nga émotion makamusu na yebaka te pourquoi likambo ko sala maboye pourquoi muta ko se comporter boye pourquoi na mituna kanga imoko point d'interrogation bake na kata mbeto bande konanga fete bandi bande ko kutu oyo bazo kokisa ba 50 ans lukuta bazo salaka ba fete wana ezo sala mukie si je wana pena nazo kana kangwe po ezana ba ndeko ebele bazo sala ba anniversaire ba 50 ans 60 ans mais or que asa komana ba 60 quelque 50 quelque bozo sala ba anniversaire bozela nazo ya malembe ba ndeko na tenga mite nazo ngi na nzela fete ba ina kata mbeto pam babilambe longo wana bitumba donc ndenge zaki forema nana nikute zaki kutu muke ba bandi ba voisin kutumbala moko ba monike makelele leki abani kutu ko chanzete du mais pamba kuna bisengo penza donc na yebite soke zaki na moma ya dana Eve na yebite donc moye kutu te ambiance ndengo wana yepe kuna na Chirac eloko pe na mona ki mabe penza na yebite na benga ye kata ya mobali ou bien mobali penza na regretta ki pe atanga bete ngali solo oyo soki to zaki pembeni na makaka mikolo te mais ye peut-être ngana chiffre mbata ye kuna na kata ya Chiranki bande ko na ngai ndenge ba Kongo baloba intomu nyonso to wana ezolekela ye kuna donc azobundana na pasi wana bango kuna donc feti penze ndenge kusakana te bande ko na ngai eloko ne pesa inga kanda basali feti na bongo esili po mobali wana pe ayaka na tamoko boy fo azonga akende musala 14h feti tango esili mbara moko asaleli pe bati biloko tout ndeko mobali wana alie atondi donc tout d'abord atondi na kati ya mbetu akiko melati atondi lisusu donc bazo yambe ya ofele bambongo ya ofele mbetu ya ofele makambutu ya ofele en tout cas mibala poto bwana chance ebele pena bobimisaka mbongo te basi bazo sipote bino siko ndeko mobali o na yebite bandeko na ngai na yebite soka za ekolo nini ebanga kaboy na yebite soko banga soki nini kaka na kati ya armoire esengela tango amoni fete ebandi ndengwana abima akanga bango en franca de lit mais ye abima kite mais oyo ezalaki mwa malamu bandeko nanga asalaki azakaka kuna kati ya armoire azo souffrir mais afongolaki mwa lidusu moko mukie mbala moko ala azwi bango ba image tout na ba feti tout na makelele tout eloko ya malamu asalaki nde yango wana mais po abima boye abima kite po ayebisinga abiser po tanga bandi ko expliquer ngai abi oyebi ke na kando pesi ngai lisolo na una ko betango te bande ko balandi ya Congo check TV bande ko na ngai tango cœur sensible à lobaka na yebaka te mukili yango donc et si to sauter kutu to komi plus pire ata na moment ya Sodome na Gomorrhe ezala ekutata boete me bande ko boko sala décider boko mona bililingi tu ya feti wana bililingi tu ezali ba photo tu ezali
ya wana bandeko na ngai lisolo ezali ete papa wana pa alalaki pongi te na mwa lidusu wana ndenge akengilaki wana nyonso vraiment na peso longoni ya papa mpo nalingaki nasilika nayebisa kuku na bi papa soki nazalaki pemi longo kozwanga mabe me lokolo osalaki teknike wana bravo papa na ngai esukaki ndenge ni bandeko na ngai papa oyo ayaki kosala feti wana asimi nzela akei mpo fo akende mosala kuna mpe ye azalaka saka na mwasi aza marie abala mpe fo akende mosala na 14h asimi nzela akei ndeko papa wana epai oyo atikalaki mama wana sankutu ayeba ayebi kaka mobali na ye aza na mosala mama wana lokola asalaki feti ya munene ndenge wana vraiment akomaki mide fatiga lembi azongi suna mbetu alali ndeko mobali wana abimi malembe akene libanda tangu ndeko wana abimi ake libanda kipe ko wumela kuna tangu ya zongi mama na yebi kake mobali nanga uti musala aye sankuta na ide vraiment papa oza penza mayele 10/10 papa wana jour elandaki na bapokwa nango vraiment aza na patience ngaku na place na kokananga te ponga na kotake ka mbala moko na kangio na kingo oyo ko yaya ndeko papa na ye kovandisa ye mwasi avandisi mwasi alobi mama na yebisaka yo te voisin tout le temps ayebisaka ngai na yo to dérangeaka bango na moi tangu to salaka rapport sexuel vraiment makelele kendake pona bango makasi soki bazalaki kaka bango mibale elingaki ezala nango mabete me bana éducation ezobeba me mama na ta ona oyo bayebisaka ngai na nga nakendaka musala nini elekaka awa na sima mama zala mutema ya kofungama yebisa ngai mama na bi mama mwana bavoisin bana ndoki te oyebiki na kofinga bango mabe papa na bi eza makambo ya kofinga te pe voisin na biso oyo ata place moko akenda na seni pepe ya poto azate ata mukolo moko akenda na seni pepe ezali te mutu na eza normal et puis makambo azo yebisa ngai na ndimi te kazokosa mama wana silika linga kendo kobunda papa na bi ezala calme afongoli portable na ye abi mama onini mama na banduko achake ngona musike po ba mama ndengo na ba mikala mwisi akoko boto longa bambiango na se atina musika abi oyo nini ye moko mama na banduko yoka bitumba wana ndenge zaelaki edingo akosa papa ba bruit wana elongi na se sur place papa wana abengi ba police tango abengi ba police ayebisi bango abi mwasi oyo a partir d'aujourd'hui tozali susu na ngai te po soki nazana ye na kolingana sala crime na mboka oyo donc ba police ndenge bozo bima na ndaku oyo ndenge pe bozo bima na ye botia kutu 30 minutes te lobi te kaka sikoyo police aya kite papa na a expliqué abi ngai aza ko expliquer ba police abi ngai na kenda musala ye asala ka feti na mobali mususu na ndaku voisin apesa ngai rapport ya kopekisa ngai to sala ka makelele ya ebele lolenge wana ngai pe jour elandaki na kendaki musala te ndena yeko kanga mwasi na ngai alakisi ba police vraiment tangu bazongi ba yena sacha munene ba pesi mama wana atia quelque bilamba na ye bazala écouter na besoin bana koloba ke mesa oya ngai boyeboye non poza mwasi moko mabe mbala moko ba police ba poser papa na question balobi pose comment je peux dire ba sengi papa wana ba document tout ya yena ya mwasi ba yeko mona ete mwasi ayaki libala bien sûr mais azap na séjour te séjour na ye eza en cours bazo landela ngo po ba pese séjour mbala moko police ayeko poser question na papa wana bon ata okangi eboye sikoyo posa na yo eza nini ata ndengo lobi to kende na ye pour le moment biso na place to tia été posa na yo ezali nini papa na lobi posa na nge ezali
azala dégager na mboka oyo akende kutata mboka moko ya Europe te fo azonga kuna na Congo epai na zwila kiye police alobi me bana oyo tomoni baza ya ye na bana papa alobi te bana te bana basalinga eloko moko te barespecta ngai lokola papa na bango ngai na bana toza penza très bien 100%. Ye ndoki ya mwasi oyo ndenge bozo bima wana bokamata ye lobi kaka botie na avion direction RDC na aéroport Anjili. Mbala moko ba police ba yoki pe papa wana ba bimi na mwasi wana nzela moko. Bande kona miniti oyo na yebisa bino mama wana akita na Afrique akoma na pasi moko incroyable. Et puis bana na o bazalaki mibale wana bazalaki mibali baba na iko kende ko beta bale nzamba sunga mwana moko na mibale wana akoma penza mobeti ndembo munene mbongo penza ya ebele. Même mama wana bipa ya zali kuna na mboka Congo azo souffrir nyonso bolimbisa bandeko nyonso na boko mona na bililingi siko problème ezali ete mama na azo souffrir mais bana oya ye batikale pa ya tata wana moko akoma na mbongo moko ya kosakana nango te epai o baba na ko fanda wana oyo ba brouer bana yo kende pa ba voisin ezalaki bandako kaka ya ndengwana ya nzangana mais mwana oyo abetaka bale asa sombela papa wana ndako penza ya kitoko donc na ndenga mukete papa wana na mutema kaka ya mawa ayebisi bana na bi bayebisi ngai mama na bino azo souffrir to sala nini ayebisi bana bi botindi la mama na bino ata tike azonga awa kenete na poto mususu ou bien soki bokotinda tike te bo sunga na mbongo moko boye abanda koteka alongola ba mataba o aza nango na yebi ete bikolo mususu bo comprendre mataba te donc bilambe eza te. Bana wana balobi papa okita o mata o benga papa aye na kata ndako apesi biso toli biso tokoko aider mama na ata mukolo moko te jamais de la vie po papa omoneli biso pasi malili mbula ozokende kotika biso na ba entraînement mama tikala ko saboter biso na ba bêtise ye moko a salaki na kata ndako tozalaki bana mikeme to comprendre que loko nini lekaki wana ata bo expliquer biso malamu te ngai mama wana oazo répondre mwana oya koma na bambongo ebele mwana lobi ngai mama wana na mutema na ngai aza ata mukete soki mbongo eleki ngai ya mingi na bana kotambola partout na kabelaka ba crochard nyonso na bandeko bafandaka na nzela batandaka maboko na bana kokabela bango mama wana akolia elikuta na nga ata mukolo moko te batuni pe leki o mususu wana yepe asalaka ne kaka normal abe ata yo lukata $100 otindela mama na yo mama na lobi jamais de la vie $100 na ngai lobake nakenda ba magasin na sombela ngo ba papier hygiénique nakenda kanango toilette so rien que na pesa mama wana yango balandi ya Congo check TV eza penza lisolo ya fresh awa na Congo check TV vraiment tozo sakana te tozo zwa penza biloko eza na mokili biloko oya nzangana te yango tozo talisa bino yango na pesi bale pa ina bino boko komela biso papa wana asala nini mama wana kuna na Congo azo souffrir boko mona bililingi puisque quel sensible na tango azo loba donc butu ezali point pe ezali bilembo pe ezali yango na balandi nyonso ya Congo check boko yebisa biso bana wana basala nini biso to sala nini bino pe bo sala nini yango bandeko na ngai na komi na nga pe na suka na pesi balandi nyonso ya Congo check TV na pesi pe Pile Chérie la diva force tranquille mbote bele ma chérie na lingaka yo mingi mozo solola te na pesi mbote bele vraiment na suki na nga merci beaucoup ciao.